Oui, bonjour Maman Kajo. Et ça décor vraiment le lobby artiste et comédien. Et on a beau temps. Décor on a qui camarade et on a 10 balles. 10 balles au la salle à théâtre. On a ça théâtre et puis sauver 10 balles la même chose. 10 balles on a un qui est propre et qui est biologique. Décor à ça qui camarade. Mais quand on a un groupe théâtral, 2016-2017. Parce qu'il groupe à théâtre. On a en 2017, on a 16 ans. On a 16 ans. C'est le groupe théâtral, on y a un décor. On y a le groupe théâtral. Si on y a le groupe, décor, c'est comme si chef. Chef à théâtre, pas 10 balles. 10 balles, il y a beaucoup de groupe à théâtre, un théâtre et tout et tout. Et ça, décor, il y a un biso. Pour moi, il y a un biso qui est un camné. Sopi makamne taka ndezala na famille so ya bandelo mobo fo bino pe voche poa mondo benga ngai ozwanga pe kota mwana oleke luka mtalibanda zwika leki na chewana ke jua ta mwana sala boye nona ko sunga ya nanga deja rabongo yo sala ke décor ayeko ngana yo koma na nunga pa ya na biso décor akomi ko linga ngai tant décor akomi ko linga ngai azalaki na mwasi te décor azalaki na mwasi te mwasi oyo auti obala na loba mwasi na bomwana mwasi wana bakabwana décor mwasi wana azalaki na makambo na ye azalaki na makambo ne misusu vike décor azalaki na mbongo te décor azalaki na eloko takoka kosupporte décor te akima ye décor na ye okuta décor aza na mwasi te lomo te bayaka pe te elo te ntango ayo dérange nga ezalaki te ke noko ya forsa nga nonga mpe nalingaka ye tolingani toyolingana wana nga aza na 17 ans je me trompe pas nayaki olingana ye ntango ayo olingana na ye twandi obima na décor décor ayo na yo okóma na zemi ya décor nayebisa décor kende naza na zemi na yo ntango nayebisaki na zemi awanganaki te awanganaki yango te mais ayaki koloba yanga toki kolongola zemi ayo mema ngai epa papa moko boye na njili hôpital mo eza na njili boye na zandu s'il vous plaît na zandu ayo mema nga bakote kuna donc nayeba kutu su mange yango te bien te vike nakóma nanga mpe na ngola ayo mema nga kuna ntango ayo mema ngai papa ngo ayebisi abi wana zemi ekomi ba 4 mois papa na ayebisi abi kola mwa mwasi deja ekóma makasi zemi osomi na force olongola ngo mwa mwasi akoperdre vi na ye donc akufa kosala yango te ayoyisa décor décor abangi ntango ayebisi décor abangi abina totika tokenda décor tokenda ville asombi nga telefone mwa batouche vike naki na telefone tayebisi nga soki epa ya bino ke bareve obengi nga osali nga signe to babenga na temps en temps mpona tosoloma bango soki omoni ke non babengi yo balobi no mamo epa ya bino ke non mambazemi obengi nga oyebisi nga informe nga mpona azala nayeba epa ya biso mpe bayaki oreve yango tanti na nga na naovanda epa na ye oreve ke non ke naza na zemi ntango areve yango na yo abengi papa ayebisi papa na biso etu mwana mokie 17 ans basente ye boyeboye wana deja nakómaki deja na 6e des humanités nakóma na 6e des humanités na yo okata classe basente ngai bayobenga na yo loba nkombo mobali kwa batunga mobali nkombo na nayebisi na mobali nkombo na ye décor wapi oyo ya camarade ya na bino vraiment esala epasi makajo esala vraiment bien te na famille ya na biso artiste dibali wana vraiment ayinaki nga makasi donc ezalaki vraiment bien te bayo papa biso ayokoma lettre bazoke kotika nga epa na bango na kunda wana décor azovaa na kunda epa na bango na matete balobi baketika nga décor epa na bango bayozongisa lettre non boyo otika eti tozoya ozwa ye ayepa na biso baye bapesi date bayepa na biso ayepa na biso bapesi badroit mokongo etu na yo okende epa décor
Non, moi, on pas maman qui n'est pas papa, bon, maman, on va dans ma tête. Maman, bango, maman, Anina, papa, Bondoué, bazar dans ma tête. Non, non, on va pas maman qui n'a bango, moko boé, na veni moka kuna na matete. Na kwenge, oui. Na kwenge, na on va pas maman qui n'a bango. Tant on va pas maman qui n'a bango. Tant na yeka pas mon comportement mobile, les acquis déjà bizarre. Comportement mobile, comment déjà ma belle maman. Kindumba, d'accord, Kindumba, basi, kili, oyoki bona mwasi, ke de bona mwasi. Abana ko zo to swena malonga te. Wana d'accord azana eloko te makaju. Ata 1000 francs simba on a pasi. Ata 1000 francs do simba on a pasi. D'accord makambe bele o sala boye boye te okende boye te d'accord ma ye kaka d'accord. Ah. Ko kipenga ndo kipenga ite, ko tinda te eloko lia bo ndo sala ngote. Alors ça langote mama on a ka mama leki na ngamba nako mama leki ne mtana ko bundana na ngai pona opesa ngai loko na lia moi ça ezemi na vanda banzala e mona lia malewa boso mo malewa botolambi fufu to lie décor azana iyo koma na tamo boye na yo bota to na boti ponga décor vraiment bana na zemi makamne mabe wana tuzaki nyonso nyonso mobali kobeba na mobali makamabe oya boye soki ki otala esika novana na kunda kuna ekendaki etala mobali akosilika mponi otala ngai mobali abandaki odaki komaltraite nga ata 100 francs oyo anaopesa nga ata opréfere kokepesa mwasi mosusu aza libanda alia ngai otikala na banzala na na zemi na ye nazolala na bamalewa ka ya 500 francs na olia nalali nango na yo bota tala yo bota na yo bota na boyi kozonga epa bango na boti bayebisi nga nondo mi maternité bo d'accord bina zonga kuna epa mama leki na bango nga na yebisi papa na biso na papa kuna eza lokwa na kati ya désert na ozonga te mama leki na bango aza bien mais d'accord aza bien te na ozonga epa na ye te mpo aoniokola ngai papa na biso ayo olobaki mwana nga bimoya azonga kuna eza te mais papa yava na mwana papa bimoya azonga te na mama nyonso bosala mwana akoka te mwana tisa tobanga boye seka ayebi pourquoi oboya maka les jours de ma maternité les jours nazongi epa na biso direct ye d'accord aye nazongi epa na biso direct les jours na bima maternité nakomi epa na biso mobali ayotala mwana yaka so 3 fois ekomi mwana azwa baptême o mwana azwa baptême aye azwa mwana kezuse baptême ye moko mobali nga nakende te o comment fait-il mwana azwa baptême yo mama ozala te mwana kezwa baptême ye papa biso boyi abi wana eza baptême te yo kezusa mwana baptême mama mwana tikala eza sens te ayo kende na yo tikala nga mwana ezusi mwana baptême na église na biso mbonga mwana d'accord ayo pela yo soma mutuka me mbonga mwana po atindela mwana ye ezalaki problème papa biso naza kokipe mwana biso ke son âme repose ape déjà akufa na ye déjà papa na ngambo naza kokipele nga mwana ya na nga dibali wana asala tête ayinaka nga vraiment ana kolinga nga lisusu te mpo camarade na ye propre akoma mpe na un na décor camarade na ye oki obota na leki na ye anda kolinga nga vraiment lisusu te décor akipa ya mwana te kotindela mwana mbongo kotinda te mwana azosouffrir me bazaka bobengi mpona mwana boye akotinda eloko te okoloba boye akosala te décor azalaki ka bongo papa biso kobenga ye batatina biso bakobenga ye bata koconseille nakenda tina mpenga boye naloba na nani te oyo akolobela ngai mpo asola na décor mutu moko takoka makambo ya décor aza difficile ata lobi ne ndenge nya okipe mwana te tosali baokipa ya mwana te nga mona bunda na mwana yo salaki papa biso ayokufa papa biso ayokufa ye aosepela abi papa bango aya nakufi te otali ndenge nga okoma nga na babiseke mwa mbala ayaki na mission na vi na nga na mobokola sikoyo mwana nga moko ayekende papa akufi amonake non moto abokolela ye mwana akufi donc nga na okipe mwana azwa charge na nga moko non au contraire kuta ekoma yesu makasi banda kokipe mwana te ni kobenga mwana na osala ngo lisusu te mama kaju na pasi wana mama pasi eleki moto akolobela nga aza te moto akokipe nga aza te naza su na motu te baya na nga mobali presque baya na nga misusu bakoma contre nga mpona makambo nasala nabota na camarade ya na ngai oyo azalaki pere ya na ngai
wana mwa mwasi wana théâtre wana bali wana azaka kutu te azaka te aza so mwasi moko akala baboyana mpe kutu kala bayozongaka bafoto akala nde bayokundola yango nde bayobalana nga to namoni bongo mpasi eleki mama biso aza na Angola mama biso aza na Angola mpasi elekaki makasi na bina zwa mwana na bandi obenga mama amonaka motema mpasi esi kobenga mama nga na osouffrir mama nga na osouffrir naozanga te eloko olesa mwana mais papa na ye aza na mbongo aosala théâtre aoleka na tv bato bamo kofinga nga kotyola ngai mwana mobimba tata na ye abwaka ye na banda kosupporte makajo na yo benga mama biso bisinga sise komisa yaka na mboka oyo naki oluka ye moko d'accord na ise naokenda mwana na ngai naokenda mwana na yo na Angola aboyaki yango mpe te abiwite okenda ye nayebise fosa déclaration ke okenda mwana asali déclaration ki papa ke aokenda mwana boye andimaki na yo oya na mwana nayebise papa so nakomi kuna kipaka mwana ayo ndima mama kaju bana na ya mobali tinda eloko atinda mbongo te tinda mbongo mwana tinda mbongo mwana te tinda bo asala yango te sala bo asalaka te tinda eloko azaka ndenge azalaka mwana nga akipa mwana te mwana lelo akomi na 5 ans mwana akomi na 5 ans baklase ya Angola nde eza boye mwana ifo kofuta minerval etu ifo kolandela mwana klase ya Angola te ya klase motaka mwana ayebi portugais bien te na yo koti na ekolo baloba portugais donc ifo na professeur ya mwana te ya français asplikaka ye makambo wana ya français alandela mwana makaju na okipe mwana nga moko na osouffrir na koka te kobala décor c'est pas un problème na boyita bala po toboyana déjà kala mais nga posa na nge eza décor aza responsabilité ya mwana donc mutu nyonso décor awanga nango na tv ki abota te aloba mpe obota talingaka mwana ngo te so tali mwana wana makaju elongi ya papa na ye mobimba décor alingaka ya ta mokie te décor alinga mwana ete siko mobali yango alingi mwana te ozowanga na mwana moki obota mwasi mosusu mwasi yango mpe abwali abota te bazobota mpe te nzambe apesa mwana liboso ozokipe te siko ozoluka ya mibali akwasi ya nzambe apio ya mibali so ya liboso okipe te makila na propre makila nga nayebisa kuna papa so na duta mwana otokesa nota ADN oyeba makila mwana so réellement aza pena mwana yo po jamais mobali refaire souffrir yo makasi asuka wana ta koma souffrir tina mwana ye donc soki na mama te konyonga mama nyonyokola na mwana na yo propre makila na yo mwana aza 5 mais mwana otanga te mwana bana classe na koki na ngate na kati classe mwana otanga te mwana aza ndako mwana avandi pe mwana naza mwana mwasi éducation mwana eza ya kobeba ezobeba po ani mwana classe to mwana mwasi neta aza biti éducation po mwasi neta bo mwasi muta édukaka mwana so mwana mwasi éduqué bien te elo ni ya opesa na bana na ye elo ni ya opesa na bana na ye mama kaju ngata na yaki obota wana na yaki osisa classe papa biso azongisa nga classe na yo osisa ba classe na nga na mbongo papa biso mais ezalaki prévu ke décor azongisa nga classe malingaki yango te nga na yaki osisa ba classe na nga ye na ye ozwa diplôme etu na nde na ye boye yango na meki osola na mobali ndenge nyonso na batelefone na bamessage nakitisa voix etu mobali azokita te mobali akoma na niveau oloba ngam na boma vi na ye ngam na loba masala mabe na vi na ye nayebi te par rapport à quoi donc akanaki obota te aboti oui bien sûr wana ezala libaku o bato babalani te ezalaka kaka o akanaki to akanaki te ye mais soki komona yango te ke babebisi vi na au contraire kutu nga nde mwasi na koloba ke non obebisi vi na nga ke yo ke loba ke babebisi vi na ngo décor atikala kolinga mwana ye te décor donc aloba maloba mabe na famille na ye na bamamne ya théâtre wana asalaka alobaka mabe toujours ke abota te etu mais sina ntanga na yebike na ovanda mwana otanga lisu te na bani okoti classe nakoki te na lembi yango naza vraiment na posa vraiment mama kaju ka ya solution
solution mwana zala atanga pour mwana nanda za bon za venir à lobi d'accord azwa responsabilité na ye usota lukeli nye loko moko boye ponga mwana zepa na nga mwana za mukeza mwana mwasi na koki pe opesa ye mwana te ata na affection mwana na te mama mwana mwasi na wana paza pe na affection na te na boki na pia mwana nga lobi koma ke mwana na problème mwana zui problème vraiment regretter si je savais pour beaucoup le tenir na beaucoup la mwana nga da azwa responsabilité mwana mambo il faut il est partout maman yana baki na luka bato basala mama internet na raison habité na luka makajo pour makajo matala mama kasi makajo ko mama mambo soit disant star mais on ko responsabilité mwana te mwana moko azali la vie ka ye wana ezana ba star misusu eza ba kipaka bana bango eza mibali misusu pasa pe star teza pe neloko tabunda na kamuta mai ma tika mai alo sa ba ki porter po ke lesa mwasi na bana ndako oboye na mwasi bien sûr mais mwana na yo quand même aka junga siko na la 22 ans na la mwana 5 ans papa qui pa mwana te papa ne star qui pa mwana te mwana otanga te azana ndako bengi mobali akipeta azana ni mwana nga WhatsApp abenga te atunaka mwana te alingaka pe kutu mwana ngote après lobi mwana nga bala après lobi obimaki ye papa na ye non après lobi mwana na bongi komi ke lobi papa nga ne papa na ye pe azana mwana te azobota te okososola te so makamni elanda ye mwana yo moko okipete yango na kana ngina posa na iso maka